Muna nagamawa moninga akopia bolingo kebana mutema likundu yona maika kamoko yena biso etali yote binote bavyo keteleki. La musique, c'est l'art de combiner les sons d'une façon agréable à l'oreille. Et Congo, c'est notre pays à musique. Na Congo, wana, to bimisa ba musicien ndenge na ndenge. Soki to talipe ba famille auto yaka ko résider à na poto, ba jeune ou bien bana na biso, bande ko na biso ba bimi ya ba star parmi ba africains, au mona biso toza ko s'afficher belé. So otali na communauté africaine au monde tozana ba musicien belé, tozana ba Dadju, tozana ba Maître Gims, tozana ba Nino, ba musicien belé oyo bazali ya ba congolais par rapport à ba musicien africain mosusu. C'est-à-dire les congolais biso tozana musique na makila. Eza epai na biso. Eza ine mais toza pe na mo loko to baka moi jalousie zalaka moto. Mais vraiment pe Congo eza mboka musique so totali même na sima au mona tozaki na ba voix lokola ba Papa Wemba, tozana na ba voix lokola ba vient biso evoloko, tozana ba voix ba Janana, ba voix lokola ba Madilu, ba Redi Amisi, donc ba Manda chante, ba te belé ba yemba ozoka ke so nde kwa so yemba lobi vraiment oui musicien zo yemba. Mais na ba voix na tout on attangeli bino bango tout ba voix na presque ezali batu basoki ba copier ba voix na oyo ga oui oyo vraiment azoyemba voix lokola intel. À part jusque là batu non ba ko meka ko copier Maître Gims cité pour Maître Gims sebi façon Maître Gims akenda keza façon moneti ya ba mindele. Ça c'est vrai. Mais oyo nyonso batikali ba voix oyo nyonso tikali ba kopiaka. Soko ke yesiko to yesiko na makambo na biso ba congolais. Oyo ka ba voix ya ba Ferregola batu bazo salango, ba voix ya ba Manda chante batu bazo salango, ba voix ya ba Evoloko batu bazo salango, ba voix ya ba Papa Wemba batu bazo salango. Mais voix oeza voix ya difficile ya kusala jusque là batu na bazo ko sala te eza ba voix ya Fally Ipupa. Nazo comprendre te comment 100 millions d'habitants batu motozo zona batu te ba yemba lokola ye. Tozalaki na bande comme susu bazo meka mais ezo koka vraiment kakate. Na otiki la bino lobi tozalaki na concert ya Samarino. Asali ba voix oyo ka yembi fere, ayembi Fally. Mais tanga yembi fere, voix ngo ke yene ti pepe. Mais tanga yembi Fally, boyoki vraiment ka baby sinzembo. Boyoki vraiment a baby sinzembo, nzembo e baby. Na otiki la bino bolanda bino moko bo boyoki na poso ya orchestre ya fere boyoki nzembo ndenge ke nzembo yemami nango mwa bien batu bayoki ngo pe mwa bien batu basepeli kutu bagolo basepeli bon toyoka yesiko na poso ya Fally Ipupa ndenge nini nzembo kindaki. C'est de ça que je dis. Ozomona, tala façon à yembe bibi. Ozomona ki nzembo, a baby si nzembo batu bibi. Donc, a yembi ma ben à niveau moko impossible. Nzembo baby. Pardon quoi. Naebi ke aza musicien na biso mboka mais a baby si nzembo. Na nzembo ya fere a nzembo yembi na yeke imwa bien mais na nzembo bibi. A baby si pona wana tolo banini. Kozwa Fally koyemba lokola Fally eza facilité na ebisio
tolandaki même ndeko na biso Bendoson chanteur munene metala nzembo ya Fally esali ayembi ngo mais qui vraiment a commis vraiment bon botika ba commentaire d'accord.